Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne YouTube Bomoko Yamboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter les serviteurs de Dieu qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Mbote shalom shalom baelandi ya bomoko ya mboka chaîne yo vraiment ezo pesa biso mateya na nzambe nzambe apambola bino apambola pe PDG nango apambola pe maestro directeur technique nango apambola pe ba cameraman apambola bandeko so bana mboka poto diaspora surtout ba combattant pe apambola bana nzambe bazana mokili mobimba tika ite bolingo na Yesu Masia ezala kati na bino na kombo na Yesu Masia amen. Lelo vendredi tozolo bela le 26 2017 nazolo ba terme moko capital o bato bazo négliger yango frère na makambo na nzambe ba négliger le côté ezala ko la match ya football soki obi otia bataka malamu otia ba médiateur mabe équipe na ko gagner te otia ba défenseur makasi po ba équipe wana e ko gagner peut-être parce que il faut bato nyonso 11 ba na carte ya terrain bazala makasi molimo moko Maëlle moko pour être tolonga itumbo tozana yango parce que Bible zo en Ephésiens 5 verset 16 rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors lelo na elibino Matthieu moko très capital balinga minakolo ministère ya songe. Batu ebele bazo négliger songe. Batu ebele likambo bazo mwana butu ou bien na ba rêve ou bien na carte de révélation bazo négliger yango. Mon cher frère sœur ezali erreur mingi. Osée chapitre 4 verset 7 dit mon peuple pris de manque de connaissance. Au moni na songe frère cher. Ezali nzambe apesi songe ezali mutu azo solo na nzambe directement avec esprit. Et moto amona ka bandoto mingi, moto amona ka ba songe mingi. Frère, sœur, et qui même liloba na nzambe, et qui même mateya, et qui même likambo songo la bakata mokili parce que wana esprit na yo elongwe et ko kuta esprit nzambe nzambe abandi ko révéler makambo ezoboma. Yango na 4 ministère ya songe lelo bato ebele bakoyeba tina ya ministère ya songe. Tozo banda na Somme, tozo banda na Genèse chapitre 37 et verset 2 à 7 nakotanga yango et awa balobi na biso boy Genèse chapitre 37 verset 2 balobi na biso boye tokotanga yango kino chapitre 37 verset 9 il eut encore un songe et il racontait à ses frères. Il dit: j'ai encore un songe, voici le soleil, la ligne, et les 11 étoiles se prosterna devant moi. Le premier songe, le sous. Alors, bien, mon frère Naeboy, Genèse chapitre 37, verset 3. Israël aimait Joseph parce qu'il avait eu enfanté dans son vieillesse. Et il avait eu fabriqué un tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères firent que les pères aimaient plus eux de tous, et il prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec l'amitié. Joseph a eu un songe. Joseph a eu un songe, et il raconta à ses frères qu'il a eu encore davantage. Il dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés en herbe au milieu du champ, et voici ma gerbe s'élevait, s'était debout. Et vos gerbes se tournaient et se prosternaient devant elle. Alors, Moutoyo Azali Joseph, moi, nana Jacob. Et Jacob a porté 12 enfants. Alors, Nathan, on a 11 enfants. Moi, je suis Joseph. Joseph, Isaac Alinga qui est mingi parce que Isaac, moi, Abraham, a porté qui na mokolo. Mais Nzamba utilise qui Joseph na 4 na prophétie.
Nzambe utilisait Joseph na kati na parole de Dieu. Joseph n'était pas prédicateur, mais Nzambe utilisait na kati ya songe. Frère et sœur, likabo nkolo simasi ya pesi pona yo. Pona ko lendisa mokili. Pona ko teya, pona ko sala, ko rate opportunité wana te frère et sœur. Tala Joseph likaboneza leka likabona ndoto. Lokola bazaki elongo moko. Joseph azwi ndoto ya liboso. Na kati ya ndoto wana liboso frère alobi ete tozaki na kati elanga bandeko langa boyoka. Na kati na Genèse chapitre 37 verset 2 à 7. Mais to mona ete matiti yo enga ezaki telemi likolo. Mais matiti na bino zomi na moko tout ekumamela kingai. Bandeko tango baki eloko yo sa ete ba comprendre ete Nzambe azoloba na Joseph directement parce que Deutéronome azoyi bisabiso na 4 29 les choses cachées sont dans l'internet, il révèle ce que les serviteurs. Nzambe bandi ko révéler Joseph ete akokoma mokonzi. Nanu azali maboko ya papa na mama na ye. Ndeko na ngai, omona ba songe ndenge na ndenge. Ndeko na ngai, omona makamwa ndenge na ndenge. Ndeko na ngai omona zana kisisa mekomi na kati ya poto mo négliger. Ndeko na ngai omona eto vandi ba soda bazolanda na kati ya butu frère ozo négliger. Ndeko na ngai lala bozo mona ke ozo suko na kati ya bale frère sœur ozo négliger. Ndeko na ngai lala bozo mona sa rapport sexuel na kati ya moni na mobali to na mwasi ndeko ozo négliger. Ezali façon Nzambe azolobela yo likambo ezoya po ete averti na kati na yo. Joseph peut être katata likambo ndeko banoka babi oh pourquoi moi nous ya biso ya suka azami na papa na biso te azali ko kamata makambo ya ndengo yo donc azali ko défier biso te frère soki Nzambe lever mutu frère c'est soki Nzambe alingi moto quel que soit problème no quel que soit ndenge na yo quel que soit bizaleli na yo soki Nzambe alingi ande ko ngai Esaü na Jacob azali bana nani ba Isaac mais Nzambe alobi na lingi Isaac mais na yini Esaü asaki Nzambe ni Malachi chapitre 1, tanga yango eza saki Nzambe ni. Ezo lakse de Nzambe nano Esaü Jacob abotama na libuma mama na ete. Nzambe alingaki Jacob. Eza likambo na Nzambe na bana na frère. Ne forcez pas la nature. Nature za maboko ya nkolo simasiya. Alors tango amoni vision yo ayebisi bandeko na ye, Joseph pe biloba. Joseph biloba. Eloko ba na kimia na biloba wana. Eza ya azali koloba te Nzambe ne Saint-Esprit azali koloba na ye aloba. Moi to Nzambe abanga keloko te. Omoni ndoki belela ye. Frère, na mibali mingi na butu, na kati na poto azola la pongi bo mwa solo mwana azoli ya kakali ka bakaka solo ti. Likamana zo bezana suicide. Ali ka bakaka solo ba mbongo ya mabebele bazo sacrifier bato. Ya vérité, la vérité frère. Mais yo to négliger kati nyango. Joseph ala les sous Genèse 37 verset 9. Il y a encore un songe. Songe de Zakinin. Il a vu soleil, lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Aïko bisa papa naï. Na bandeko naï. Bandeko baini sumakasi. Balobine Joseph. Est-ce que vous allez fou? Non, makamou Nzambe fou batuwa mono kwa liboma. Pon Nzambe moko za liboma frère. Ta liboma Nzambe asali mokili za simbelité. Mokili dans le vide. Ta liboma Nzambe asali likole simbele zate. Mais ndako va les carte potent na ba piquer. Frère, ozomona mystique ya Nzambe. Le plus grand mystérieux, ce qui a simbi moto, alingi moto, azotombola moto akolongola yango azate. Quel que soit obstacle, quel que soit problème, zala confiance na Nzambe. Joseph azui bandeko na ye, yango Bible lobi frère sœur. Soko moni bandeko no ba inio, ba masana yo ko kamwate. Que dit la Bible? Matthieu 10:36, l'homme aura l'ennemi de sa maison. Bandeko ya Jacob propre ba ini à cause de ndoto. Frère et sœur, yango bako inayo sa le côté. Bako lobelo mabe sa le côté, ko kipe bango te. Tika Nzambe sa musala nai. Tala motoko langa. Na ebi ngwanda te. Na mola ngwanda te. Bazo bimisa na internet partout na les $50,000 ngwanda. Ngana ebi ngwanda, tala mbaloba pona, e pa na ngana ebi ke Nzambe akopambola nga. Ata ngwanda pesi nga ete, mais moto musa akopambola nga pona lokumu na Nzambe. Ozomona biloba lo babato. Ah papa, élévation il y a toujours une humiliation. Élévation il y a toujours une guerre. Élévation il y a toujours papa na ngai, mwana na Nzambe si ko zalo lembate, kangama na Yesu ko kene pas marabouté, ba ko sakabato. Ko kene pas nganga Christ ba ko sakabato, ko kene pas bato science ko ba ko sakabato frère. Le plus grand mystérieux c'est Jésus. Papa bengi Joseph.
alobi ah mwana na ngai okobe bisangata na mama na ote ba tel problème boye yo lingi kaka koyebisa bandeko na yo tala lelo bayini yo mengana koina ote frère sœur bayina yo te kangama na Yesu Bible ebisi biso Somme 127 verset 10 papa mama bandeko bakoina yo Yesu na koina ote loba alléluia place ko zabinoso eza na poto eza na wapi na Congo na baza koina ngabo loba alléluia na komo na Yesu papa Yesu azana yo Nzambe azana yo papa yango mo ete ministère oyo elobelaka makambo ebele mpona bana koexplike yango na komo na suka tokotanga yango su mingi te frère na pesi su deuxième ministère ya songe tokotanga na kati na Matthieu chapitre 2 verset 13 balobi boye lorsqu'il fut parti voici un ange du Seigneur apparut à Joseph il dit lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et restez jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera à périr les petits enfants. Joseph s'en là, pris la nuit, les petits enfants et sa mère, et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Tala, Natangoyo, Yesu abotami, et paka et koti, nakat namboka na Hérode. Bamaji babi non na kati na mboka oyo na kati Israël ke tala étoile brillante wana zo na kati na yo mokonza bota mi kati na ndeko nango zo na étoile nzamba la sona ba songe est-ce qu'on cadre kango donc n'est pas mosai na nzambe te akoli anga mbongo menganga moro bobie pesa ka mbongo ali akabino bosala gani bosala gani na ko kene pa nga nzambe te mais mando na na za simano utaka poto ko bakisia okay nango poto ali ba lopango ba biloko ba jeep ezani papa na ngai tala nzambe azali nzambe pe nzambe akotikala nzambe yoka na l'action siko frère nzambe alobelaki Joseph abimaki ange te alobelaki na Joseph to atindi moto te na niveau ya songe Joseph alalaki mais ange l'intérieur lui apparaît il dit à Joseph prends les petits enfants Hérode le chef de le périr pourquoi alobaki petit enfant kamata mwana le petit enfant parce que Joseph abotaki Yesu te ou bien ton fils allez avec. Mais ange à Paris lui dit à Joseph, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, prends moi mobile na maman na ito Joseph azamusika na Yesu. Abokola kiye mais ayebi ata nzaka Yesu da muke ezana nzoto ya Joseph te. Joseph Yesu go ata nzaka Joseph ezana kati nango te. Telema kende Joseph ayo ki na songe a telemi pe akamati Marie na mwana bakimi na Égypte. Pourquoi bakimi en Égypte? Dieu l'a révélé na façon ya songe. Et ce qui m'a Égypte de Pharaon alinga ko sala Jésus mabe parce que déclare ouais makina mboka de 0 ans jusqu'à une année faut ba ku fakati na. Frère na développer. Frère pourquoi on néglige songe maman na ngai? Ozo la butu ozo mona nzambe zo l'action que ozo pimbwa ka ozo likolo ba cimetière frère o comme les avia bandoki comme les gens ndoki o comme les gens ndoki frère ba tebele ba comme bandoki ba bakate et ko pas pasteur peut faire prophète obi prophète na laki na butu na mona zo pipa pana ka soko ebisela ko ndengona na tala na miso na ko ba ke moto déjà atteindre la sorcellerie. Il faut na chasser et pendant que biso pour capacité mingi dans la sorcellerie habite tu envoûté envoûtement et ça parole prophétique ya sorcellerie. Donc les motos ont envoûté moi sont envoûté aux la sorcellerie. Ozo la butu frère c'est au monde que na kati na butu ngo bilamba yo na kati ma yo sakana bana basi mo mindele boy mais ba commission sirène. Ba commission sirène frère ma frère cher. Et puis comment ça on a ba télévision d'engwana comme la beauté extraordinaire. Ce n'est pas Dieu qui donne cette beauté-là, c'est la sirène de côte qui te donne sa beauté pour détruire le peuple de Dieu. Et toi, tu es là. Il faut pas te mêler dans mon kiliba, tu as comment la songe, mais je suis au monde de songe, je fais un zambé lingio. C'est la boutou là, la boutou frère. On se montre que, on se lit à Basolom Babylon, on se lit à pomme de terre, Basoso, on a dit cuisse de poulet, Banini, on n'a pas besoin de lire à Missouni à Bana, surtout Banako, mi pende à Bana, on a cuisse de poulet, on se lit à Ngo, des gens commando qui libou, mettons à Missouni à Bato. Ah, Nzambé, na lola. Pourquoi bataille à Kolo, Bokobik Seba, Nzambete?
Bokoté a bango vérité. Pour qu'on ait pas sa réponse, bokoté a vérité parce que Bazali révélé, il ne connaît rien. Parce que nous sommes dans la carte de Bangote. Batou est belé. Comment on a esprit à sorcellerie, cannibale. Balia misuni na bato sans le savoir. Mais nous avons inspiré Bango. Nanzela wana. Nous avons fait moto invité l'invitation. On a dit à Biloko Nanda qu'on a eu. Yo habité. Et t'as d'amenaïté. Et t'as d'amenaïté. Yo habité. Et là, quand on a dit qu'on a Biloko, et là, qu'on y a Salaki, incarnation. Yo Salaki. Mbamusu Agobongo na papa a somi misuni abato a évoqué comme musuni a évoqué comme masu pomme de terre a évoqué comme frites comme une frite na ba sauce c'est la bo bolia ngane mataku pende ya dendo surtout mataku ya dendo wana on a fait là eh bita frère tango yo le yango na butu comme libume comme pati o kada monga fibrone o kana boy miom ozonga bo libume comme vimba moyen papa o le loko lia kati na ngote et là, quand on lia, il faut pénir ma sang à Jésus. Parce que vous habitez mon toit Salaki. Est-ce que vous avez baba, Basardib Soldier Lengeye? Bachino Namboka na bango. Bakunda Batute. Batumba Batu. Batumulangi Bapesi au cimetière. Nana haine pour Badana Belete. Mais si un prisonnier Basakuna Bango. Bakati ba misuni na bango awa na ba fela ba nini ba tiena kati na ba corne bifo ya ba sino ba nga elengeye eye na Afrique biso ba mbwa na bango nzambe akosambisa bino nzambe akosambisa no ba sino yango nzambe apimela no bogare ta ba ba nyao ta ba so jinya ko bwa kele mai beta apimela bino bogare po bolesa biso bato bolesa biso africain bato papa moko na koma na poto ko za suka na kotato la makamo mo nzambe revelenga pona poto na bino wana na kasi ba betanga masasi na ko sata demo na poto te oyoki yanga moni bo beli sakati na bato frère sœur yo zo ebate yo zo lia ozo mona biloko mo tango yo le fela ya mobali ba tsene konebe automatiquement comme impuissance sexuelle mobali mosusu ko mona telemi bo devant moi si beloko telemakate ebele ekufa na poto ebele à cause de cela. Tango yo la na buto mo sa sexualité na mwasi automatiquement ozo sala ba pèse femme de nuit eza ba sirène bo mona ka bango bazo telenga. Ce sont les esprits qui signifient les démons, ce sont les esprits mal privés du corps. Oh Yesu yaka. Soki yote nani mususu. O mo na tango sa rapport sexuel na ye, parce beaucoup ta na mai. Bosula ki na mai nzambe la kisaki yo déjà babali si on a butu yo lali bazo moke libala te libala zaka na moyo zaka na butu te o babali singa ba voile bato samba non babali si on a butu frère to bali mwasi ato bali mobali suka il faut libala ne kabwana na moyo bozo nga libala na butu déjà babali si on a butu libala ni ozo luka kati nango yo mwana mobali abali mwasi abali na 4 bana 5 pe mobali akiminda kwa kei oyebi likamoni za 4 non mais babali so na butu ba vision za mbazo ko lakisa yo ozo lala babali si yo ozo sala ba fête na butu fête ya na butu te ya fête bandoki ozo nga fête ya butu mbadi na ndimate fête ya butu ndenge nini ozo memanga wapi ndeko danga men ozo lali si mwana ni basuda bazo la no bakangi ba cholo basinga bazo beta effectivement oza prisonnier na bango oko sali kamo na ngoyo ko simbate na buto za mokonzi. À quoi sert un homme de gagner tout le monde super dans son âme? À quoi sert un homme de gagner tout le monde super dans son âme? Ah frère, ezali pasi mingi. Nzambe azola kisaite tango mone loko ndengwana il faut ko bondela kisi ya basonge wa ezali ni kotala mosali na Nzambe ou ko peso ba directive divine lokola des chroniques qui vendent confiez-vous à l'internet votre devoir sera fermé confiez-vous à ces prophètes de vous réussir a peso ba directive makasi nango ni ezali ba prière pour ko chasser tous les esprits mauvais wana et que na comme na Yesu mais il y a une procédure à faire ben nanga ozo lukabana ozo mwana butu olali obotaka te ozo melisa bana bana mi bale mapasi na laki pina na butu alléluia na boti bana mobali wana zo beto makembesa na butu fort ozo mona pena makembesa na makiki ya grave azo boti so zo beloko te mawa yo ozo mona epeso moni mwasi wana zo melisa na butu na zemite so ka fungoli mabele na okomona mabele vimba mitu evimba kwa bala bazo mela mais na moni na bana te o melisa na butu on met sur la butu nzambe la kisi yoke ozo bota na butu nzambe la kisi na kisa na kina hôpital na zo bota oui ozo bota frère o sala ki nango nini papa biloko ya butu ko za na moite o to mona na butu faut condamner yango o ya malamu ezaka na moyo ezala gloire na Seigneur
Hein? On va la basse, on a dit 15 à 20 abota raté. À cause de cela, yo ko bota nini papa. Yo déjà pas bota na butu. On bala la butu, on bota ndenge nini. Et puis so komoni mwasi, déjà na mobali banda ko moko. Et comme yo ko toucher ngaité. Boko na ndako lala oh mutu kuna poussa na yo poussa na kuna. Ba pesa mobali ya butu. Lokala mobali ya butu basaka ba rapport sexuel na mobali na butu. Frère, yo ako sentir yote. Ozo bunda na likambo na zo ebisa yo. Na tongo ya lelo nzamba zo bana yo. Ozana yango. Ozana mwasi toucher ngaité. Te séparation du corps. Et là on sait quand nangote. Ezali ba songe. Nzamba la kisa ki yo mokipete. Et personne mbali wana. Ali pas toucher moi c'est une voix normale. On komona nzoto mobali côté le matin. Parce que demain on neutralise la sexualité na ye. Parce que moi c'est moi mbali mbalete, mais mobali ko zana ba si 10. Au monde yango salani. Est-ce que tu as mon sapi posande? Au monde yango luka ba sai na nzambe? Ozola la boutique ozo mona guerre moko boye, ba fête na ndako na bino vali bato basanga na esprit de mort. Ora sima mikolo. Hein? O bato bazo mena masanga bazo bino ebembe kola na famille na yo. Nzambe avertisa ki est-ce que bonda ke bon nzambe longola yango? O ezali révélé za condamné. Yo ke pa basai na nzambe. Po za motema makasi. Maboko makasi. Soki na kekuna, a so senga offrande d'action de grâce, offrande d'achat, na ko pesa comme. Nganga kiso pesa ba $80,000. Nganga kisi yo pesa ba $50,000. Nganga kisi yo pesa ka mituka. O pesa ka ba camion. Pour à cause il a ko recyclage na ngote. O ya mbongo suka ka $50, na €20, na $15 et si mon sai na nzambe. Hein? Motaza expert du monde, on a bondé au nom de Jésus, esprit zo mona tezo longozo kende. Ah, na ministère nanga 5 bato babika ba kufa ba tia bango na cercle ba kende ba sekwa. Na ministère nanga plus de 40 personnes babika na sida. Na ministère nanga ba fou joyeux na bondé na ba poto partout, ba zobika. Na ministère nanga motelo ke kufa ba monga la bouteille zongi mobimba. Na ministère kufa papa makambo belonze ba sala kanga. Mais to kobeta tolote? Ah, to beta tolote? Hein? Nous sommes venus pour vous aider na parole de Nzambe. Bible ebisibiso na Matthieu 10. Verset 1. Ebisibiso na Matthieu 10, verset 1 alobi na biso boy. Oh Seigneur soit loué. Na Matthieu malamu oyo totika na osenga pena ndeko na ngai apesanga 5 minutes pona bonde la bato oyo bazalina oyo bakangami. Et puis il appela les 12 apôtres et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies. Nzamba pesi ngai bokonje ta siko soko gumbami. On a dit matin na bondeli, mili monon soko kima, mari de no kima, femme de no kima. Esclavage na kati na yo. Et puis soko moni moto mona ba songe, bazo kanga, vous allez déjà prisonnier spirituel. Vous allez na boloko ba tio na prison ya molimo. Et moto na prison ya molimo, jamais makambo physique simbaka. Jamais simbaka. Mais nzamba pesi opportunité de chasser yango. Les esprits impies et de guérir toutes les malades, toutes les infirmités. Après, si vous avez un ça bateau malade, na bateau et bazana kat na bokono ya mabe, na ko benga mili mabe ba kende katina yango. Et ngana yo kaka batu, ndenge balobaka ah pona suki sa katina yango, Matthieu 10 verset 7. Et pena otanga na 9, Matthieu 10 verset 7. Balobi na biso boy. Botika basloga pamba wana. Botika bana nzambe botika basana nzambe basa musana bango Matthieu 17 la Bible tango akoye pa musana nzambe ko verset Bible la bien botsaki ngo fele bo pesa ngo fele mais oui donc ali bana nzambe Matthieu 17 verset 9 allez prêcher bokende côté ya pe ko benga na ba milimu bébé et dites le royaume des cieux est proche bo pesa ko nzambe ezali koya. Guérissez les malades, bobik les malades, ressuscitez les morts. Motanzamba okangola ta mutakufi somo ezate. Yesu atikeli biso yango. Purifiez les lépreux, les prières les ba la pesante ba tomasumu ne ba lépreux na yo banzambe kangola bango. Et chassez les démons. Vous avez eu gratuitement. Il y a versé en ngone bo marabato. Et donnez ça gratuitement. Oui, nous avons ici gratuitement et donnez ça gratuitement. Qu'est dit verset 9 à 10? Ne prenez ni ceinture. Nzamba yi motanzamba ozota ceinture mi balete. Ni l'argent, kozwa même mbongote, ni bateau, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mosala mérite azwa lifuta na ye. Lifuta basai na nzambe bakolia kaka na sacerdoce. Yo zwaka verset otemi kati na yango. Kaka verset wana, osaki ngo fele, pesa ngo fele. So le wana za salite, yo mto finga nga mutali bosoti. Na sala kate. Na kobika kaka mosai na nzambe. Motema moye papa zwa songa boy. Nzambe benir mama moko na Suisse. Nazanga ki instrument ko beta na église alanda kinga nzambe a bénir yaki na situation spirituelle je l'ai prié
maman, on a son belonine. Dans le voiture, moi je marche à pied. Nabi nazaki instrument, nabi papa vanda na kene na ville à somba instrument ya na poto et côté langa. Que Dieu le bénisse. Alors vous avez ça gratuitement. Donnez ça gratuitement. Non, il y a des principes à suivre. Bato belé bakangami na bakati na mignolo na satana bato zo lobi côté. Mais nzambe patini bato mususu pour l'interprétation des songes. Ngai na moko o nzambe a utilisé ngai pour l'interprétation des songes, pour la solution na makambo yo et kangi ba nzambe bazo mona kati na yango te frère. Pour na kosuki ça. Yesu alobi na biso na Esaïe 61. Alobi biso loko moko awa pour na kosunga bato oyo bakangami na mignolo na nzambe. Esaïe 61 verset 1 à 2. Soki omoni songe. O pesi yo malamu te. Benga. Na lai na butua na moi na komi choko na zopa kola ba beauté okozwa cancer de beauté de peau. Ya Satan a pesi yo ba beauté wana pour a niri na kata kindumba. Soko moni mwasi na lai na butua na moni pene mwasi diba na lati pene lamba te kanginga pene ba dendon se bimi Satan pesi molimo ya mvutema ya pité. Yango basi minga mabala ba ndumba e mwasi nyoso mobali yo kanga mwasi nyoso ya libala atambola makango na butu te parce na butu za mobali na ye batambola na moi na moi et soki omoni mwana obotami mwana zuyo atali nzaka te mwana na ote na panzi te mais la vérité hein yo omoni yo moi bogal maman moi bogal omona oboti mwana mawe tala mutu mona tali koshi o pena ate ya yote papa hein avec kolokota côté mususu et puis bato ba pesa basi mbongo ebele bazaka bogal te bazaka bogal te frère. Parce que mbongo na bango somba bango soka pesi ozemi okobota mort okobota de colosse ozomona eza mwana na hote nzambe apambola na lobi de ya liloba nzambe te liloba pe kapako sepelisa bato te liloba nzambe yango wana. Alors nzambe pona kosuka bien 61 verset 1 à 2 l'esprit d'interne est sur moi nzambe apesi molimo pananga car il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Nzambe utilisé le prophète John Gefa Aaron on va benga la mort de Jésus pour être naté liloba nzambe ekangola bato ya mawa muta mawani papa ko na mbongo ebele muta moto ya science occulte ya malheureux oza malheureux la mawa tu es nu aveugle devant Dieu papa parce que liloba ko takata liloba ya pana Yesu pour bikisama et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé bato mingi mitema papa oboti na mwasi olongwene na poto komine na poto obotine bana 7 8 okimi mwasi papa hein est-ce que bena nzambe na yo pe yo koluba ozwa bolamu ni kozwa bana wala bazolela mwasi wala zolela papa hein tala molimo wa demo hein et so kala ni mobala la ndoto na buso kala ka bazola na mbangu akoza pena kimete bazola no pembangu hein otiki mwasi na bana bazolela oye kosala bafere na mwasi ngo mwasi za fere komi na poto okosi mwasi okimi ozongi na kiso bali bana basi misato otongi bote oboyi mwasi mbongo tikali nango okosala nango eloko te soko ebesaka eloko wana papa kufa ezali liboso na yo lukanga na bonde la pona yo epe restituer mbongo mosu epa mwasi wana bana wana nzambe akangola yo nazolo bantake prophète Romains 6 verset 23 les salis péché c'est la mort batona bakufa papa maestro nazo bisayo directeur technique ya momoko ya mboka cameraman avec ba cameraman yo na cameraman ba image ya propre be kaka na ibika ko fait Amérique et États-Unis mais na Congo na mona ngote hein papa na ngai bato na bakufa kaka ta miso boy gindo kite hein Galate 6:7 lobi seke l'homme aura semé il moissonnera soki bakufi miso pour être bakufa likola tole ambasi ya makambo ya ndumba nzambe asamusa yo nzambe atili biso pour porter bonne nouvelle aux malheureux pour proclamer le captif de la liberté na lingi siko kangolama na ko bondela simama bonde na ngai o kangolama papa na ngai hein au prisonnier la délivrance bato mingi bazo ba prisonnier bazolela effort ni na sala raté na sala nini likambo nini na boma mutu te na sala eloko te pona ni bateka yo na monde ténèbres mais yo mona ka bakangio ba chaîne olali na butu bakangio ba singa na bakaka yo kotuna ni bateka yo papa na teka yo koko na teka yo kutime teka yo kotuna ni est-ce que pas mosali na nzambe ozobanga moi $50 moi $100 moi $20 moi 30 moi 50 et ko yete na ko pesa bango mvwa mate papa nzambe alesa kabiso pala tsaka biso ah ndengo moni nga na teka kata nguba te atali patelo côté bien me fait nourrir
à cause de l'Obanza, parce que nous avons véridique à cause de l'Obanza. Et alors, bien sûr, et publier l'année de la grâce à l'internel. Tika année en 2017. Ndekonango moni pasio kangami minyololo papa ozole la lisungezate. Ola la rapongite. Nzambia sungayo apesayo année ya grâce. Aucun hôpital malade ba cancer à bondok ba pesa ka ba tuberculose à bondok ba fibrome ba myome et be ba yoza na poto ko so biloko belé bote biso na Afrique de comprendre parce que awa so ko tambola ba poubelle so pesa so ba typhoïde ba tobola so michopoto so kufa na sokal tozo vivre tozo daya kala ba typhoïde bomba biso malaria ça était les kana mais non zo na poto te so ko monyango il y a la main noire devant toi cherche un homme de Dieu il te priera pour toi il te donne des directives et Dieu t'aidera. Et tika ete lilobo na te na tongo nzambe na lola papa na boule apambola nano ADG ya site ya bomoko ya mboka apesa mikolo ebele oyo autorisé te vraiment bana nzambe bali ya mateya oyo kofungula bango mutu na mayele pe apamba sous directeur technique oyo to bengi cameraman le plus sophistiqué du monde oyo to bengi maestro ancien bogar et nzambe na ngai apambola ye akende liboso pe na ba collaboratrice na ba collaborateur na ye et moto ki lilobo esimbi kati na motema na ye po ezali télévision ezali nako sunga ba silabise nako sunga makambo susu et nzambe na lola ko pambola yo okoyi ko benga nga na numéro porte na sunga yo spirituellement physiquement na WhatsApp na Imo pe na Viber na Messenger 00243 89 610 49 41. Robert Ngabel Soussou na 00243 81 807 26 78. Robert Ngabel un numéro privé. On appelle ça un motoyon sauté 00243 99 42 937 okoki kozwangai po ete na sungayo spirituellement physiquement na pesa yo ba prière oyo kokolonga biloko wana po ete siko bakangi yo obima moi na sanze bimaka mpona moto nyonso yo ya kotika bato na mokili te oza mpe na mission nzambe atindi yo me mokili kutimi balie ekangi ebebisi mais Dieu est capable ya kozongisela yo et Matthieu azobisa biso na Jean 20:23 o tokangi na se kangami na se pe na lola o tokangami na likolo e tofungoli yango ekofunga pe na se na lola et Esaïe 55 verset 11 Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs naniko bondela pona bandeko nyonso bazali na Congo bandeko nyonso bazali na kati na mboka na Europe o bazali na Australie oyo bazali na kati na Canada oyo bazali pe na États-Unis na Chine tokobosa na te na baindien ata bakomeli biso sere na biso likambo te bango moko na mikumba na bango nakobondela mpe mpo na bango mpe na mokili momba nzambe asunga yawe na bule papa na biso Yesu Masiya natiki mokili oyo tozali yango na se na maboko na yo natiki bana nyonso ya nzambe na maboko na yo parce que yo lobi na 1 Jean chapitre 5 verset 19. Tozali bana nzambe, il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Yawe toyebi ete na kondima na like na yo ozapo na biso. Ba papa na biso bateki biso. Ba koko na biso bateki biso. Ba mama ya mama biso bateki biso. Bandeko na biso bateki biso na misana satana na misana molili. Kolo to sala makambe bongate, tokene mabale bongate, to bota bana malongate. Kolo tikate mawana ezala na kati na moto nyonso nzambe azo passer na kambo loboko na yo ezali mokuse te pona kosunga lokolo to bina Esaïe 59 verset 1 à 2 matoi na ezali mokuse te pona koyoka yo akole ya bana yo zala kati na biso sunga biso kolo attaque ton serviteur Eli azali même moto ko la biso akangaki mbula 3 mois et 6 mois selon sa parole Yahweh non puissant de Seigneur Jésus. Bon, nous sommes la famille de nuit. Batika bango non puissant de Saint Jésus-Christ. Oh, nous sommes bakangi bango na cadre de la science occulte. Na bokitiste na solo batika la babima oh non puissant de Saint Jésus-Christ. Oh, ba sacrifier bango na mort. Ba bongate kolo libérer bango non puissant de Saint Jésus-Christ. Oh, bazana ba sida, bazana ba cancer, bazana fibrome, na myome. Oh, bazana zolobi côté kolo yolobi. Les médecins soient c'est toi Jésus qui guérit. Oh, bazana cadre hôpital. Kola kana ko simba pe ko bikisa kati na bango. Tika teminga ngabali mo lo bako na kati na yango. Makila Yesu Masiya
esopana kati na bango yonso makilesi masia ekangola biso epesa biso kimia pe bikisa biso natiki lisusu kongo na maboko na Nzambe natiki bopoza corrompi na maboko na yo Nzambe Judas Iscariote azalaki yo pozalaki na mais yo limbisa Judas te kolo natiki gouvernement oyo bazokanga pe en otage na maboko na yo simba mitema na bango balibere mboka Congo po elobi Congo comme prospère Israël kolo ba monaki bombu 430 ans ezaki na mokolo moko utilisaki Moïse abimisa bana nzana na kati na bombu kolo utiliser pe mosali na yo o nazoi koloba esimba bakonzi o nazoloba esimba bopoza o nazoloba bana na Nzambe toza ini totonga Congo et tokena élection et yo loboko na kati na yango na modire bato tu oyo bazali kobulisa Congo na este ba Rwanda Buganda pe ba Tanzania kolo soki batiki Congo te bakomona loboko na yo te tika ete mawa na yo ezala kati na biso epambola biso pe loboko na mawa elibere biso na lien coutume na ba lien familial na lien malade chronique na kombo na Yesu pe na pamboli mokili mobimba na kombo na tata pe na mwana na molimo santo amen na pesi ba collaborateur na nga pasteur Fiston Bazili tikete Nzambe apambola ye évangéliste Rémi Boboa oya simbi makambo na nga nyonso etani makambo ya technique pe makambo ya sécurité na nga Nzambe apambola ye ya ancien bogar tata bogar soko mone bokolela ifo Nzambe apambola ye Nzambe papambola maestro oto benga ancien bogar cameraman ya solo et puis apesa PDG na bango oyo andimi ete opportunité yo esalema mais na kosanga na PDG tindela nga dim na pambola yo Genèse chapitre 12 verset 3 je bénirai celui qui te béniront celui qui bénira Israël il sera béni na peso bénédiction au kende liboso année 2017 ti année 2050 aussi mal maboko au fungula ba chaîne na télévision au fungula ba iloko ebele parce que yondo bandi initiative yoyo na kati na maestro po ete bana Nzambe babeka tika ete lobo na te na kati na tongo e bota mbuma na kati na mitema na bino e Nzambe na bino asimba mitema na bino na kombo na Yesu Masia amen mais yo pona suka biyo moto poto na lobi na bino awa caméra pamba nini bo proposer ba sala ka est-ce que ba komo kosita ba sala na Nzambe bakosaka basali na Nzambe te bandeko na nga quand tu promets quelque chose à un homme de Dieu il faut kosala yango et Nzambe na nga kopambola yo ba to ba promesse na bango so bozangi mbongo Nzambe pesa bango mbongo basumba caméra basumba biloko so tinda po eta mosali na Nzambe ekene liboso Nzambe na nga apambola bino na kombo na Yesu Masia amen kombo na nga prophète John Ngefa Asamoto John Ngefa Asamoto John Alliance la mort de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne YouTube Bomoko ya Mboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.